nasambelaka na kimbangiste. Ah, musalo sambelaka na kimbangiste. Mais tant on a se croire d'abord na prophète Nsofu Mokimbangu. Parce qu'on a ressemblé wapi. Merci banko lubame yino nutongila mama moso na mono ngisalanga. Umangi salelo salusulu alo yino nutongila mawo. Tangi tivana bantu mambo. Bantu bafite kwikilanga uma mono ngisalanga gisalo. Peshi yango bokene église boye akoisi muto mke nzamba osala te. Azobata mana sima na biso yake asan sortir kwa nzamba osala. Abata mana sima nzambe me asala makamuzuso. Pour nanga na zo yango na ancestral na biso eza bota. Fona sala coutume na biso. Na on a sali séance ya lien ya prière na monoko na biso. On est obligatoire qui n'a sonné comme air que franc le monoko na biso na comme ko invoquer ne passer baka shika baba yango anesiko ko balandi partout à travers le monde boye imala mona chaîne na bino o to mesana ko sela bino musala ndenge bolingaka lelo esengweza makasi kozala na bino na journée ya lelo pona ko présenter les bino émission oyo et sans plus tarder ndenga to mesana ne bandeli ya émission ba ya biso oyo basala quand même sous moi conseil moi suggestion et permettre à Bisoto améliorer. Là, je vois Marco Massadi, Moté Makarolov, Mial Diana Pessimbote Sikaza, na Pesipe Iradi Moussena, Mbote Sikazwami, Motema et Mireille Moussena. Et Emilia Moussena, s'il vous plaît. Donc Emilia Moussena na Pesimbote Sikozwami, Ramazani Mukuna. Sans oublier mes sincères condoléances à la famille Irembe. Donc toujours compatir Nabino. En tout cas, Ndegonabiso, Atikaki Biso, na journée à lobby. Tout ça vraiment de cœur. Nayo. Donc la famille Irembe, je passerai même ce soir pour notre assistance, Fabrice Irembe, vraiment mon cher ami, et toujours compatir na famille Mobimba. Lelo, Togoyambela Bino Mutu, Oyonan Bomoni était à l'équipe na biso, mais à l'écaranae na ba média mususu, mais na rolinga tellement zambala liboso tozoye awa, na ba chaîne na biso, na ba chaîne partenaire na biso, Tomeka Goyeba, Azanani, Asalaka Nini. Aego yebisa biso nini. Donc sans plus tarder, Naza déjà invité nanga. Bonjour. Oui, bonjour. Bonne santé. Oui, santé ça très bien. Bandego balandi o bazolanda biso, bazon a besoin baeba parce que c'est première fois leki na chaîne na biso et puis na ba chaîne na biso partenaire to leki sarabe émission na biso. Kombo ezanani, ozanani, osalara nini oye li biso comme message. Oui, ezangai maître de la 3600 fois maître, naza magicien. Maintenant au Brazzaville, dans le village Malela. So commune Sibiti au côté Nakat, village Suzana et village Malela. Moussa na sala kanaza magicien. Na sur place pour nous songa bande konyo so bazana ba circonstances ou ba difficulté ou ils ont dérangé bango. Oui, nous avons tout à l'heure, ozawana pona kosunga bande konyo so bazana ba difficulté par rapport ya ba makambo bazana ngo et comment on a eu aux un peu jeune. Moussalango au bandiango na momanini pour les loyo na moni omi présenté déjà maître au bandiango na âge nini p elenga moussalango mais quand on va expliquer ba tout comprendre moussalango au bandaki onde nini motiva kio comme magicien. OK, na banda moussa na âge à 10 ans. Et ça dès qu'il na se motive pour qu'il comme magicien ou tradit. Et ça pouvoir ya ancestral ya famille na biso ni maman mutatiki langa yango banda na âge à 10 ans jusqu'à maintenant na sala comme ça c'est à peine à kokisi 35 ans d'âge. C'est à peine au kokisi 35 ans d'âge, j'espère que non aux ana moi si aux ana bana. Oui, moi si azali mais na na bana te non na botité. Maintenant yom toza maître bana ba ke wapi. On pesi déjà bana, au sacrifier bana. Na pesi bana te mais na temps ya ko sali sabat na robot asima. Robot Asima, moi si, famille à moi si, baebi musalo yo salara. Oui, baebate pourquoi? Parce que mon o bango baliaka ou ba partenaire ba kabela nga yangonde baebi ke eutera na musala onga na salaka. Ata lingi moi na yo, na ko expliquer moi no kinga na maïsien na salaka makambo kisi na tretaka bato na ancestral. Non ce que accordé ko si vivre na yo papa ko boya te maman père boya te parce que moi ne muto accordé pour na vivre na ye. Koyoka magicien. C'est facile peut-être pour le dire, mais bisonio soto yebi tango yo kapena magicien net na yebi ande konanga bimara magicien morobe. Et ça facile pour na yo. Que yo morope msunde kona lobby to après lobby, omoni azo bimana magicien morobe.
po toyokaka akotikele yombo bautilisaka banzoto na bango bachance na bango bétoile na bango. Non, non. Ce qui est si vivre nae aibiki na magicien, naza na iloko moko te ya ko sala envers ye. Naza pe ma be moko te ona opesa ye, na ko nuire vie na epete. No tata yo ki naza mono ke na maïs unde ko na ba ni maïs na osipela makasi parce que a cause à l'aise ou a comme à l'aise par rapport ya bo bo mécanique o ezana mokili pona ezwa ete pona na ndeko na akoma encastrer ou sécuriser na lolinga tambola kana mosuni na ye, c'est ça. Merci beaucoup. Toko talent vraiment siko na musala na yo parce que wana ezalaki présentation et musala na yo sala précisément nini oyo salara oyo mutu peut-être ako vanda bo habiter na contacter maître wana po aya na kosunganga par rapport ya problème azana ngo. Musala ou misala mutu azana besoin musala oyo azana besoin na saila ye. Mais nga na sala ka misala nyonso. Nabateke musala moko kaka nasalaka. Nabateke nazaka ka boye parce que tant naza ja maïsien na traduit praticien na capacité osala musala nyonso comme difficulté nyonso mtoza nango ya vie na ko conduire yo pour na oza solution makambo ozalongo besoin, c'est ça. Ba maladie pe osalaka. Oui, nasalaka yango. Nasalaka yango ba maladie belé comme basum, PC, paralysé, rhumatisme, nzoko. Ba maladie presque belé. Ou na traité ou na traité. Au traité ou soit aux autres traités, est-ce que les appels na bateau yo salisa bazana témoignage na yo? Oui, ba témoignage ezali eza vraiment ebelé makasi. Sona mo peso ba témoignage siko jusqu'à quand il me aussi là, ba témoignage dur aussi là temps vers bat parce que ça musala onga na salaka. Na bandiango kala, tant na bandiango kala na ko c'est démontrer que naza boye. Na salaka musala boye non, naza très jeune ne ko lobaki wana. Baza ebelé. Même awa na Congo na bino awa baza ebelé. Partout dans le monde dessus na ba témoignage ebelé ba solution ba toazo envers ngai. Oui, ce qui bat bazo envers yo nengo lobi tout à l'heure awa, mais na linga gina yeba lelo oyo ba magicien bokomi ebelé. Tozo mona bo multiplier plus ba passage na bino na média tozo mona bato mzuzu bazo bata masima ya bokoko mais eza vraiment beaucoup côté beaucoup plus ebelé. Est-ce que toko lobango eza nini eza signe mo ya temps de la fin ou comment? Non, eza signe de ya temps de la fin te. Lokona na ke bongai moko boye ne naza boye sur place na lolenge na ebeli tradition ou magie mutune azarna pouvoir ancestral au batikele na libota. Il y a des gens ebelé auto saila misala auto saila misala tango à s'approcher envers yo à reconnaître comment yo sala comme ça pour initier. Oh initiation na opé ça aux limité parce que nga nazana kisi oyo ya biso moko ya libota quel que soit le cas attend na pression mais na ko diminuer makamosusu na opé songo te na bombelo mabelé, c'est ça. Est-ce que vous avez un message moko yebisa bandeko musuba osala musalo parce qu'il y a beaucoup de témoignages au mona mutoye go luka ebino bo salisa ye ba salisi ete me bazuye mbongo et nde baloba mu yakama kwa fingisa bayaka nyonso ezo salir bino nini ko yebisa bandeko mususu ba osala musala wana na ndenge ya koluka ozwa de l'argent sale so na ko bengango parce que mutaroya ozana besoin résultat en retour azui résultat te et comme ba mo benga maître wana numéro ezoleka te. Oui olobi bien makasi yango na to lobelo awa pouvoir babota malango ou ba mbieka comme na kikongo ba kombieka kombieka signifie ba pesi au pouvoir na libota na bino ozana capacité ko salisa bato. Je crois que na coutume nyonso bazana ba fortune de pouvoir na bango bako des alliés bampungu ezali ça dépend ya coutume na bino coutume ezalaka moko o to salelaka o onga na salelaka soki ozomona ke bato bazo contacter bato pona ba pesa bato ba solution yo mate ezaka par rapport que il y a des maîtres balukaka makambo azaki client ya maître moko quelconque maître na initié mais comme ça limité yango zomona ki bozo ba solution te bazo ba solution te nengo utolo ba tout à l'heure mais il faut qu'on se le dise
eza musala oyo bozo sala ngo légalement l'état yebi bino to bozo sala ngo bino mona kintweki bo batamika bwe oyena mutu bien mutu azana posa na yo ki osali yango pe ba danger nini komela bino na musala. Bon, l'état koyeba biso, l'état faut ebangai okoyeba biso ningo lobby parce que nazana yo ozosangisa biso nyonso ba magicien o ngana vani na yo faut s'agresser d'abord envers ngani na vani na yo bo sur place. L'état est biso parce que l'état peut faire un document, il y a makambo yo. Faut faire ce document qui non ou traduit praticien ou aux magicien. Document izali ba peut faire un document loanga bonana document. On a zoa ba considérant que non na traduit praticien ou magicien. Temple za wapi? Temple pour le moment, na ba temple partout. Partout c'est-à-dire mais kako expliquer pour pas tout ba me comprendre tant obi partout. Moutaroye baté. En Afrique, nous sommes dans un temple. Même dans Kinshasa, nous sommes dans un temple. Matadi dans un temple. Boma dans un temple. Mwanda dans un temple. Angola dans un temple. Même jusqu'à Inga. Inga Mons, Matadi, Boma, Mwanda, Inga, Nsanda, Brazzaville, Lukula. Kuna Brazzaville, tu vois, déjà, Ndakuna Ngai, Umboka Ngai. Lukula, jusqu'à Angola. Oui, aux en temple un peu partout, nous avons cité tout à l'heure, mais nous avons eu des moko. Parce que les lois na Congo Kinshasa oyo, baloba mboga na mboga ezana ba kolo mabele. Est-ce que ba David Bantadi Kibala, ba ngomba Simbi Kinshasa ba yebi ke yoza ozo sala musala. Bon ye azana n'envers ngai. Naza d'abord moyindo, naza na place moko te oyo na kozana posa ko kende, ko sala musala, mutu moko a intercaler ngai. Parce que ceux qui bango oyo se croire na bango oyo se croire na ye kasala ka musala ba solution ni oyo apesa bato oyo mona te belé bazo bima ba ministre belé bazo bima ba député ba passer par yet vous avez ba preuve na solo la na ye personnellement boye atangela nga ba kombo ya bato kingani so za ministre so za député zanga alaksanga na ba photo mais na boyi kutanga ba kombo ya bato parce que loko on aurait pu devoir faut que tourner so na pouvoir ya libota na bango. Dès qu'on a pouvoir, les bottes na bino de sima, okoye ba kopesa bato baso na pouvoir wana parce que za chef coutumier ya bateke ou ba umbu entre le D moko ba tribu wana. Chef coutumier ako sala musala te chef coutumier za pona ko batela mboka. Un chef coutumier ko sala musala te. Yo za uniquement pour batela mboka na ona famille na yo. Oh ya sala wana donc. Musala te nga bike za musala te. Un magicien ou un traduit praticien jamais tant on a chef coutumier au sala de musala. Quand on dit chef coutumier monto et bi coutumier. Banga te ga bimela par rapport à Mambozolo bao. Oh, yes kutu na banga ite bonga na banga ye. Nani obanga te? Yes na banga ite nga ya dilar. Pona nini yem ta pesi yo souffle de vie so kozana mokili. Eza pona yet. Faut ko yeba ke yeso za kanzambe te. Yesu za kanzambe te. Yesu za muntu lokola yo donc azaka lolenge moko nanga za maître lokola ngai boy parce que nyonso asala ngape na sala kango singa po bien nga Yesu. Osambela. Na sambelaka. Wapi? Na sambelaka na Kimbangiste. Na musalo salo sambela na Kimbangiste. Maintenant on a se croire d'abord na prophète Simso Fumo Kimbangu. Parce qu'on na kosambela wapi? Ba yebi pe ko sala musalo kuna Kimbangiste. Mais musalo na sala est ancestral Kimbangiste mi to se base en ancestral. Kotina ba magite tant on se présentait au kotina magite na magie wana ozokota biso kibokoko batikela ki biso ezalaki par rapport ya ba coutume na biso mais sikoyo na koyoka yo apparemment le là au kotina na ba terrain mususu ya ba paya. Oui, magie bien sûr on doit na sala sous magie à l'époque na ancestral na biso ba indo. La fortune de pouvoir ezalaki un peu ebelé. Ba kodia oyo servi mbongo ou oyo kamba libota ou oyo sunga libota. Ba kodia ba mpungu pe ezali. Mais tant au quotidien magie. Magie et kaka ko ça la transformation. Nkodia amena on a porte-monnaie. Plus makamususu. Tant je dis kodia oyo ezo sunga bato. Oyo esunga mutu et produire mbongo à l'époque. N'engé moka magie et une initiation physiquement et peut sur accès à reconnaître que quand il y a peu bon on a porte-monnaie magique ou porte-monnaie du bonheur.
Parce qu'il y a des gens qui à qui ancestral naie, or pour ngwana oya boya kozwa un code na bonga famille boya kozwa. Ya ngone zo nuire ezo bomba naie ou libota ezo progresser parce que bo qui pouvoir ancestral na bino. Oh, bakimi pouvoir ancestral na bango maître tolinga ibetoye ba est-ce que banda ko sala musala oyo na Congo ezape na bato yo na domaine na bino yo o reconnaître que non ba on peut basala musala na ndenge ya malamu. Oui, na domaine na ngai non na Congo na bino koto na kutana na maître te oyo na considérer qu'un maître parce qu'il y a un grand maître né na boye pour un maître de la 3600 mètres ko dépasser na maître oyo nyonso yo yebi ngai maître de l'art tant aux olobake aux 3600 volts na Congo na biswa okutana na mututé mais tout le monde a ba maître belé au balegara na etando iket bazoloba bazosala maram na bango ezomona na mayonde nini ozo reconnaître bango te so faut que tout na bango ceux qui ba pesa ba solution pour ceux qui na yebi o te ceux qui pia solution te on a ko yeba o ya pesa solution puis na contacter bango te na yaki pe ko retirer ba kisa mike o ba ko zo envers biso na ba pasteur na bino nyonso ya Congo ko to ebele ba ya kuna ba pasteur non pasteur na bino ebele ba ya kuna ba ko zo makambo yo mona bango moni ke pasteur aye yo mona bango nga mona na pesa ka bango suko na mona yo te pourquoi to na pesa yo tigolo banano be tigolo banano be ndeti pasteur nini yo si o pesa ko citer exemple un peu grave parce que musa na sala et musa la discrétion. Attends non c'est la moi sinon musa abeki na kanga yo na sala émission na boîte émission na ngai no kangina ka mobile na ngai na tiko le belo jamais parce qu'il y a secret de base ya mutema makambo na salaka c'est ça. Si je comprends bien ou le ba pasteur na biso bayaka o pesa ba makambo na bango ndo mona oyebi majorité ba pasteur o leke to tanga ba komboa. Est-ce que ça na ba op en dehors ya mulili bazosala kibonzambe ba o baza koni en plus na ba oyo au président kaza pasteur parce que ba pouvoir ou ba puissance ba ça là et ça que ayako zongo envers ngai maître de la na pesi yango bokene église boye akoisi muto mke nzamba osala te azobatama na sima na biso yake a s'en sortir kwa nzamba osala abatama na sima nzambe mais asala makamususo mona ba campagne zo lege belo mona be bazolongole mutu beki mutu yaki dikoka batambolisi mutu yaki baba balobisi mutu yaki aveugle balobisi nyonso wana ezaka ba pouvoir rezo ute pa na bino oui rezo ute pa na biso vu que ye ayeko zoka iloko mon quelconque asala ka bato pona ba pesa ba offrande belé est-ce que bato yo o mona ba telema ti lo baza au telema ba oyo mona malheureusement toyebi bango pete oui bango te metango le bon siko mona ki bango po nga na ko beleka mo nga na monité fo beleka mo nga na moni so na yo ki na ko se croire na ngote so ki azaki na poussa sa makasi mais yo po ke na ye kuna ata ko sambela eza eloko te tant mona ka passer sa délivrance ezaka kande azana initiation ya makambo to na salaka na pesa mécanisme ou méthode asala pour yo se croire na pasteur na bino obi ke mambo zoloba oyo ekopengwisa ekobungisa pe bato ebele o basambelaka bati ko croire na ba message o ba pasteur na bango ba édifier na ba église non tant on y a la connaissance déjà assemblera na église na yo tika assemblera na église na yo ce qui akokima ko sema na église na yo par rapport que à comprendre oyo le belakaye ayebine yango mais ozwango na coalition mo quelconque on est okimisa bango bokima te bosambela na biloko nga buna sambela te na sambela kimbangiste na kenda kate mais na zan kuikiza kuna na kenda kate mais non prophète na biso oyo nga na ndimela obiso ba une photo ndimela za fumu kimbango église na bino pe ba uteko pesa biso prophétie mo boya ya 5e pasteur ya 5e président ya mboka oyo mais tozomona pe marambo baloba ina prophétie wana d'une part rezo kokisa mate mais prophétie est ça là on non fumu kimbango atika soki atika sans parole ou sans préavis ba disponibilité ou sans message ozomona 80 déjà ezo salama maître de l'art télévision za radio té tolobi mingi bato ba olanda biso bazana besoin pe ba monata et loro moko oui olaksa bango ke moto wana ba yambaki moto wana lekaki
na mingi wa lobaki wana nini eko convaincre bango ki oza 6600 volts wana ozoloba? Oui, na 3600 francs. 1600 volts, pardon. Ko convoque bango za de bo présence na ya liboso na onga na lobby yango na e convoque bango. Présence na ngana ya liboso na onga na lobby envers bango pour que ba comprendre que non na sala ka mosala oyo. Mais pour que na convoque yo muto pour ça mosala contacter ngai na besoin oyo kozala on appelle ça numéro. Na insistera que te benga ngai kaka na boyi na ngai benga ngai de kozala na circonstance ou difficulté. Ozo déranger na makambo ozo tungisa ne o contacter ngai. So contacter ngai pour cause solution. Et belé o to sala misala yemo ka kimi mettre. Bakimaka ngai ou bakimaka ngani lulingi na sala bato musala. Quel que soit le cas, il est des gens alingani ancestralité comme Bukoko. Alors alingani magie. On contacter ngai pour la magie na makambo za ngo besoin. Ils ont des kamboté. Sona habité pour na yo. Lenge au préféré ni na ko sala pour na convoque yo d'abord el bosso ça sur place na ngai. Biso to zelara to mona yo sali lo moko po ngana ko to yo mona loko te metango ko sala na biso na bateau ba Hollande biso to ko mona biso nyonso ensemble. Koza poso na sa nini saka o mutema na ko tinda to lolenge ni parce que neka na loko moko il y a des gens bas croient que porte-monnaie magique existe mais ezali porte-monnaie magique yango. Porte-monnaie yango c'est pas dire que nazana oyo ne yango yoko saila oyo za ngai pour la production na dénoncer ou na démontrer capacité. Il est joué là na porte-monnaie magique en bien. Yango est vide. Yango porte-monnaie est vide. Eza vide makasi. Na moment nini koma magique parce que porte-monnaie za nango vide okosalela ngo nango nini et mbongo ngwe wauta wapi? Mbo moment ou quand et comme magique ou porte-monnaie ou est produit à mbongo ils ont quand ndenge ce que non besoin na pour na binu ya famille et bisabino mbongo ce qu'on a magie de ko transformer en boyer et produire comme on a porte-monnaie aux ana na poche mbongo on peut battre baroli yango mais au relier yango même yo ngo payer yango foutre le transport wale fona changer ngo na zo we ya batu mususu ya onena kenango comment ozulonga oyo changer. Parce qu'à l'époque, ils allaient qui moi na botam na mutolo munene, bo sobe pesika 100 francs ou 50 francs. Bo pakoli na mutolo na ye akia so mukate o bazon sur l'échange wana yene mutakozwa mutolo ya mwana ilongo pa ina ye et que pas mutona mususu. Oui bien ngote. D'une part c'est que batu baloba bande batu baloba ke ba invocation bo sala quand même sombongo ngweza na ka nzinga et uti wana après moko ezonga na elimwe nango. Non, école moté. Et moi pourquoi? Les ambons yo sengi devant maître. Parce que il moi ndenge nini. Tant yo le kim makambo pas au sel on mama longa. Non, souvent pas au sel on. Tout mon on non. Pour tous moi tant banda porter mon nom et fongwa magi. Tout mon on quand même. Ça va pas de problème. Non, on a 500 francs. On a posé 500 francs. Sans plus tarder, amis internautes, tout ce qui mettre à l'art à ça la démonstration à elle la wana. Où est habillé à 500 francs. Ensuite, yango za 500 francs. Je crois bozomona. Nakangi yango, yango pe nakangi susu yango moko. Funa ça ce que prière de séance nanga et pour na iba moya ko ça là mécanisme nanga. Merci banko lubame yeno nutongila mama moso na mono ngisalanga umangi sadelo salusulu alo yeno nutongila mawo tangi tivana bantu mambo bantu bafite kwikilanga uma mono ngisalanga kisalo kanufu isantoniko nuntongila uma kisalo gikwendelanga kitesala pila ko kilivunga songila bantu kivo capacité me isuki dikavava mama moso no one mawo tatu so bakoma kwa mono. Séance à production aussi un porte-monnaie magique au porte-monnaie du bonheur produit à la bonne. Donc bon on a fruits à 500 francs. Oui, attends multiplication au bien on a la multiplication à séance non boy. Vous en a 500 francs et produire un bon oignon so bi pas bozali pour que bon recevoir yango. C'est ça. Aussi singana maloba. Maloba eko sila yote. Et si singa maloba parce que
tomoni billet 500 francs ndenge ekoti. Pour ça, on reconnaître que non, aux maîtres, nous avons 500 francs et produit une opportunité à Makambo. Même si vous avez porte-monnaie et que vous avez 1 2, 3, 4, 5. autant que nous avons promis. Aussi Mbappé. 11, 12, 13, 14. Non, bah. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Donc, $300. Oui, il y a un recevoir ou lien on a sali à prière, il y a séance, il y a une opportunité pour singaï. Bah porte-monnaie magique au P. Bo P ça rango batou. Mais tant on a ça déjà démonstration nango, c'est que mon tout déjà azwakango ou ba déjà bazwakango. Mais ce que mon na posa nango production et produit araboé. Il y a quel montant ou il y a quelle que soit la monnaie au bolia kana mboka yo zali. Mais namoni invocation na o sali on a monoko peut-être bande ko belé ba yo kité. Namono sali on a ki Congo. Pouvoir nanga nazwa yango na ancestral na biso eza bota. Fona ça la coutume na biso. Et on a sali séance, il y a lien, il y a prière dans mon abisso. On est obligatoire qui n'a sonné comme air que flan le bam no abisso, n'a comme qu'on invoque ne pas ça shika baba baba ah yango anesiko 500 francs on est que wapi. Que tant na sali traduction ou liaison na carte porte-monnaie. Il faut produire ngai mbongo nyonso dans un besoin. Donc il faut s'envoler. Et s'envoler et qu'est-ce que la banque mon invisibilité et que retrancher on a lien na sala qui déjà au lien prière on a na belé c'est ça. Sans plus tarder, j'espère que non bomoni musala maître Adela Raouti sala tout à l'heure ici. Amego c'est la démonstration ba tout ba monaki pour les montage té ba tout ba monaki 500 francs ndenge côté na porte-monnaie et puis c'est biso $300 15 billets de $20 yango wana na mabele. Et Roloba Mingeza li susute biso tomoni une partie ya musala nenga sala musala na ebité bateau yo bazana na besoin ba contacter yo ezaka pour na porte-monnaie magique te olobi à tout à l'heure que misala les ebelo salara obiki saraba maladie au salara mo mingi bateau bazana na besoin ba contacter yo na nzela ya singa na ba différents ba temple na olobi wana amso mutu mswaza na boma peut-être amso soro yebisekete na boma na si ravni boye pour na rozwanga il faut passer par avenue boye commune boye et ko permettre batu ba contacter yo numéro de téléphone ba différents références pour na koya na temple na ba temple na onionso La référence à mon pays c'est aussi quoi que un peu temps par rapport à actualité numéro nanga isa plus 243 89 880 23 39 plus 243 89 880 23 39 numéro de téléphone et en plus c'est appelé roaming partout dans le monde ou partout dans le pays où ils sont essentiels. On peut saluer la pega nangamba Brazzaville kuna. Nangamba Brazzaville numéro de Brazzaville awa et ça la gâté. Mais comme on a accès au ça va roaming na réseau na biso ya awa ou ya bino ya awa yango nde na ça la numéro oyo fixe ya orange yango na pesi bango. Merci beaucoup fidèles internautes, vous qui avez eu le temps de nous suivre et j'espère que non le message est passé. Tokomi pratiquement na souka et entretien na biso. Maître Adela, message pour Nabat Balandio et ko résumé au nyon soto beti na masolo milai pour ezana batum so mona pour na l'intégralité vidéo et ko zala moi pas si mais moi résumé batu ba comprendre nini. Oui, résumé on a repéré ça. Mosala ga zete ke na mokili una monde mutazaka na poser porte-monnaie. Et bon ba o bazana ba problème est déranger bango. Tamsio mabota. No problème nyonso oyo etungisa yo de ko contacter nga oza solution envers ngai. Mais on a place monter na limite que te ko na anakina kenda raté partout ben ça na yo sa musala sur place. Eza la zana mbaso oye na retraité ngai de na zaboye. Merci beaucoup, le message est passé. Bateau, bazan ma problème, bazan ma préoccupation. J'espère qu'APC ba contact, ba coordonnées nae pour bozala vraiment contact nae et sans plus tarder biso to comme vraiment na souka émission na biso et je vois déjà Bandego ba assister biso awa heure qui était derrière la caméra sans oublier Bela Dinganga na pesimbo te place Azali et Masananga Dangola na pesio pembote. Donc j'ai aimé vraiment ton accueil aux Alain Biso et Longo et Bandeko Nyoso Balandi Biso
bobo sanate ko liker ko s'abonner bozala jamais en dessus à travers différents programmes na biso et lo wa baksezali poto kabona na yo. Non, il est au bac Césati. Aujourd'hui, c'est essentiel, Makassi. Merci beaucoup, tout est bien qui finit bien. Nous voici arrivés à la fin de notre émission et restez toujours branchés et connectés sur nos différentes chaînes. Vous ne serez jamais en dessus. Tokutani Bomamba la Sima. Ciao.